Congolais, tout ça Congolais. Na mboka na biso nyoto komi étranger wata papa bon le biso atandi kambo. Siko l'état ko so solution na biso te. Akolongola biso lokwa ka banyama boye. Lokwa ke to ça ba Congolais te, lokwa ba étranger. Ba étranger bazo longa mboka mususu bazo ya awa. Bazo sala nyoso ndenge balingi ko sala. Nanu babuka bango boye te. Mboka pardon eza salité côté mo ba moni kaka ko bozo kolonga batu bo papa. Bozala quand même batu bo tikolonga to lokwa banyama. Toza batu kobuka oyo babuki pona sentiment te eza ebukami à cause que ya kolela ya bino moko population bolela na bakonzi soki mbula ebeti tozozalaka bavictime contre inondation ya bamai oyo ezobintisaka biso eza cause ya bandako oyo tongwami pena barivière mais na kosepela bakonzi ya mboka esukaka awa te parce que ezaka awa te batala mpe rivière yolo eza mpena base ya koleka kutu tamoso esiko babandi awa biso lelo tokende ovandela paster Marcelo po toza na biso na bisika okende te nde boolonga bato bakokende wapi yo monoko ozala na place na biso na ndeko na mwasi to bozongebela bato baosuka wapi na bana na bango kaka na ntongo bato balia ata te babrose te mamo balamuki ke o bobima bose dégage ata bino mo vraiment papa tosomba kaka epa leta nde ataki atekela biso papa na ngai. Avant d'enseigner John, il faut connaître John. Avant que vous soyez Congolais, il faut que vous soyez Congolais et surtout Kinois. Le problème est anime. Avant que vous soyez il faut créer Batouana Barokende Wapi. Moi, je ne reste pas ici, mais tous autres par rapport à Baninga Barokende Wapi. Il faut donc ce système à Kalezaga. Avant que tu village, il faut d'abord faire des routes, j'allais dire faire des routes. Ok, ça la ligne, ok, pas nani. Et comme tout le monde a une transport ailleurs. Place au Soko les athées, place au côté à toilette les athées, mais à la capitale. Il y a un matin, on a besoin tonga. On peut se mbongo n'importe qui te peut passer au mabele le roi bisika peut mener à Maï, peut mener à Canal ou peut mener à Nzela. Tout c'est la pratique on a pratique on a na ville à l'élo, on a donné le Bumba et aussi Mbate. Biso to ben matin non seulement na bande on a biso au bazar ko se laisser faire na bazar complice quelque part. Parce que yo so ya muta peso mukanda po peso mabele bisiko oza même na bongo oza muto refait ça non seulement installer bana na yo installer bande ko na yo installer bango bisika za sanitaire bosoto bisika maele kaka bisika eli sanitaire nyoso ya bato ele kaka wana yo installer famille no wana moi to tika bino bisika wana ezate biso le dia libre pour na ko sécuriser pour na sa muto ke bisiko fanjawa oza na vie mulaité po bosoto kaka ele kaka et bon bango. Si vous intervenir, vous allez vous faire c'est l'État, merci Mingi, parce que le journal, le logement, n'a pas quitté aux encopes, mais tu as un collègue, na kuti l'État n'a pas beaucoup de biloko, on est dans une encopes, tout le monde a biloko, bacha biso, on va mike na biso, tout on a biso palette que le biso, donc journée c'est l'équipe. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs.
Fait à base des produits naturels, dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes essais, tu vas. La crème miracle.
aza na cabinet environnement. Environnement na bango mon cher. A filmer te. toza bakongolais te na mboka na biso nde tokomi baétranger wata papa boloba biso ata likambo ete président mboka amona makambo te nde ata nde babongisi kala wana nde babongisi mboka mobimba mboka partout eza salite kote moye bamoni kaka komoto kolonga bato bo papa bozala quand même bato boti kolonga tolokwa banyama toza batu ata nde boolongola bato bakende wapi biso lelo tokende ovandela passe Marcelo po toza na biso na bisika okende te c'est pas passe Marcelo te na 10e papa toza bisika okende te un rôle nde boolonga bato bakende wapi yo monoko ozala na place na biso na ndeko na mwasi to bozongebela bato baosuka wapi na bana na bango kaka na ntongo bato balia ata te babrose te mamo balamuki ke o mobima bose dégage ata bino mo vraiment papa ata ni senga fo kopesa bato ke esunga bino te eloko te wenze nano esunga biso na babuki wenze babuki na oyo etangisa biso etangisa baleki ndenge ezolesa biso babuki wenze ape kobuka wenze babuki sino quelle souffrance ezali quelle souffrance ezala moko papa la ngai tangu bambula esalaki ya bainondation komelaki bandeko parce que batongaki mpe bisika ya malamu mingi te est ce que yo moko na esika ondoko ozokofanda na esika ozomona eza esika ya kofanda to eza esika papa kaka bango nde mo batekele biso kaka leta ye moko ya nde atekeli biso tokomi kaka bango moko nde bazotekela biso bakobuka bape na lolongi bayo otekela esu bato ata bino moko tozomaka epa leta papa na ngai oso tokosoma poko deja bato bafandi kaka bazote tosoma kaka epa leta kaka leta nde atekela biso papa na ngai bozaka me mpe na mitema bato tosomaki mama na ngai toza na bamikanda bato baza na bamikanda tosomaki siko leta kozwa solution na biso te akolongola biso lokwaka banyama boye lokwaka toza bakongole te lokwa baétranger bazolonga mboka mosusu bazoya awa bazosala nyonso ndenge balingi kosala nanu babuka bango boye te biso bana mboka bakolo mboka bazosala biso boye siko toza na bana tokokende wapi tokolala wapi ni mbongo eza te ni eloko siko tokozala wapi tokozala wapi mama na ngai biso tokozala wapi bisika nini tokozala na bana papa boye nde ekomi kaka boye mawa eza lisusu te bayokela biso nde mawa toza na bisika kokende lisusu te toza nini eloko te babuki bisika tozalaki na bana surtout ngai na bana nakozala na bana nga wapi nakolala libanda naza te eloko te siko nakosuka wapi ngai na bana nazomonisa kaka bapopulation oyo baza koimagine ke
kobuka oyo eza aire mosusu c'est chef à localité ou mama bourgmestre ou chef à quartier eza chef à quartier te eza mibeko uti échelon eye pe en plus kobuka oyo babuki mpona sentiment te eza ebukami à cause ke ya kolela ya bino moko population bolela na bakonzi soki mbula ebeti tozozalaka bavictime contre inondation ya bamai oyo ezodinisaka biso eza cause ya bandako oyo tongwami pena barivière mais nakosepela bakonzi ya mboka esukaka awa te parce que ezaka awa te batala mpe rivière yolo eza mpena base ya koleka kutu ta mosu esiko babandi awa po rivière yolo eza ma base oyo ezodinisa les population nyonso baza na quartier industriel awa bazodinda cause ya mai oyo eza rivière yolo kobanda point forgeron jusqu'à ti kokende ndolo eza nde base oyo pene ezobomba population oyo baza na kati ya site oyo ya onatra ti ndolo kuna na sepe na cause bakonzi ide bazwi oyo atuka basukaka awa te bamema yango mpena jusqu'à la fin mpo bandeko baza bamona te ke basala yango mpona bango po eza kaka bango te baza ebele oyo baza bavictime batongi pena barivière oyo ozomona oyo batuka population lelo yawa bamoni ke wi libeko ezali po liboso wana kolobake te bakokompaka bango na bambongo mais sikoyo jusqu'à maintenant bamoni mpena ke wi mibeko ezali nde babandi batravaux oyo esuka kaka awa te bakende ti rivière yolo nde bakuta mpena ke wi mai kalamu ekoma lokola terrasse donc babenda pena bandako ekoma jusqu'à pena rivière mois de mbula moke kaka les population bazokufa awa babia na bango ezobeba bavictime bazali tous les temps soki mbula ebeti awa bavictime babimaka chaque jour merci na bakonzi ya mboka ndenge babandi ide oyo bakontinue nango. Avant d'enseigner John, il faut connaître John. Avant kobuka bacongolais, il faut koyeba bacongolais et surtout bakinois. Problème eza nini? Avant kosala makambo nyonso, il faut créer bato wana bakokende wapi. Moi je ne reste pas ici, mais tozotala pe par rapport à baninga bakokende wapi. Ba espace ezebele na Maluku, commune na Maluku, eza commune eza munene koleka tous les communes na kati ya Kinshasa. Toza na commune na Maluku, commune c'est l'espace ezali. Bakimbanseke l'espace ezali. Banjil brasserie l'espace ezali. Pourquoi pas l'État atonga bandako place wana? Atie bandako atie même moins cher et sunga population bazolonga ba place abwe bakende kuna. Population ebele ezo souffrir. Bientôt la bateau va rotelengana. Après quelques jours, bakozonga bakobeta ka bangara. Un mois seulement, dans un mois bateau bakozonga bango nyos. Po bazonga te, il faut baza na place à kokende. Population za makasi na Kinshasa. Soki nga na kopesa idée état que analyste. Il faut bazonga sa système ya Kalizaka. Tout avant ta village il faut d'abord bakotozo kendoke pas fait des routes, j'allais dire fait des routes. OK ça la ninoke pas et pas nani. Et comme tout le monde gaka a une transport ailleurs, place au soko les athées, place au côté toilette les athées, mais à la capitale. Sauf que Victoire na buto kuta bate belé ba na la station, na ba la police. C'est un peu ça moi causer makambo. Bazong ça fait des routes de 1 des débats luka place population rokeni. Bagenda basele maluku babeta même banga bato ba sa nini bagé ko vendre kuna. C'était un peu ça message na masse. Voilà, on joue sur le internaute, voilà, on joue sur plus, on joue sur l'internaute. Je vais qu'on a vu ça. Il y a Congo Vision également sur le match de la Vision, c'est bien important. Moi, je vais commencer pour la wapi tokomiti na niveau ya rivière Malamu. Moi na neuf 3 personnes kaka. Na moi ba nzika oyo ezali esika opesa ki ba Zela beso marto
ekomaki na nzela ya bambula oyo ezali volonté ezali politike te mais ezali volonté ya tata nzambe oyo akitisaka ngo naturellement oyo bandeko oyo bazaki mpenza lisama ya kokomela likambo lokola wana mais awa oyo ezali motu ezali koyeba ete bandako nyonso oyo oza mosala ebele kati ndambo kangi ndambo partager parce que tout ça vraiment vous partager désolé bonjour les canards déjà
vraiment ete mosala ete mobilisation bango ke lombango mingi na bio na biso ezali na TikTok vraiment na lien ya chaîne ezali wana mpo sabone na niveau vision télévision chaîne na biso kobotala baimage nyonso oyo ampere po toyei kosala bino kaka na bayebi namoni na bakado Où tu es? Pas les gars. Après ça va moi mikanda moi na moi pata ba koda ba moi autorisation au fanda mais si avec politique il y a excellence Daniel Bumba il faut ba kirage ça na ba canal nyonso pour na ça kirage il faut ganger les pour ganger les cas il faut ba dégager yango to penser ba mise en demeure il y a ba ndiko so ba ya na cabinet tout ça programme tout année to accompagner ba ba longwa wa non ba préférer ba na l'état ba na l'état peut quoi ici bango yango le to ko passer en action parce que la mise en demeure bango ça fait déjà 2 mois yango nazo bende matoni ba na biso bitonga tonga ko pesa mbongo na n'importe qui te pas pesa o mabele lo kwa bisika pemena na mai pemena na canal ou pemena na nzela to cesser na ba pratique wana na ville lelo oya Daniel Bumba et aussi Mbaté bon mabena mboko e bandi lelo te bandi depuis départ ba belge kata ba belge ba kina mabele ya bango na ndenge na bango na bité bango ba ki ba tuso ba santu te ba ki mabele ya bango ba sala biso peuple congolais wana na ma toucher permis toucher na C mais mabele ya biso un domaine na domaine ya ba voirie ya ba occupation ba emprise bandi dès le lendemain ya départ à Mobutu donc ya ko sala ezali ebele batu batonga bakanga ba tunnel ya batu mususu ba ki mo makasi bakanga ko ba avenue Mobimba lokwa to fongola ki avenue moko semaine passée na Gombe et kota vraiment na mapango pembeni ya oezalaka Pelu store et comme kin marché sota na mopanzi nango balabala Mobimba kota na mapango to si ko fongola ngo semaine passée na collègue na infrastructure excellence Alain Tchulum que je félicite au passage pour la efficacité na pour la sens et collaboration avec le ministère na infrastructure na biso to pesa nous beaucoup toujours tala makamne zo ke liboso pour la bandingo biso ba diaspora ngamo pe na utaka pe kuna je pense que bango kutu baza mieux outillé pour comprendre les situations malamu na mboko bango afandi kuna batonga bitongela te biso to bende matoi non seulement na bandingo na biso o baza ko se laisser faire na baza ba complice quelque part parce que yo so ya muta peso mukanda po peso mabele bisiko oza même na bongo oza muto refait ça
non seulement installé bana na yo installé bandeko na yo installé bango bisika ezali salité ya bosoto bisika mai elekaka bisika eli salité nyonso ya bato elekaka wana yo installé famille no wana moyen totika bino bisika wana eza te biso leta libre mpona kosécuriser mpona kosa motuke bisika ofandi awa oza na vie molai te mpo bosoto kaka elekaka awa ekoboma bango so biso tointervenir te bakokufaka na bosoto mpona diaspora bango bafandi kuna bamona bien ke makambo boye ezalaka te donc bango baza mieux outillé mpo bacomprendre makambo malamu nazokama soki bango bazoloba nini nayebi te bango bazoloba. Merci beaucoup. Osunga vraiment ete mosala ete moso bango ke lombango mingi na bio na biso ezali na TikTok vraiment na lien ya chaîne ezali wana mpo sabone na bongo vision télévision na biso kobotaka baimage nyonso oyo ampere po toyei kosala bino kaka na boyena bilo mais nasalaka nanga journalier naluka nanga bacope nakoleka nanga nakuti awa leta azobuka église oyo na bato oyo basombaki awa tant totelemi totuni problème yango nini bayebisi biso keke bayotonga bisika bato ya leta bisika ezalaki interdit mpo batonga bapalais te sikoyo bango batosima maloba leta te bayokotonga bapalais bisika ya leta yango nde leta azwi décision lelo aye mpo abuka biloko mais mpo na ngai nazomona sera mio il faut baluka kaka motu atekelaka bango bisika oyo bakanga ye parce que atosi maloba ya leta te leta alobaki bisika oyo eza bisika otongisa te mais ya otekela bato sikoyo bato yango lelo bazwi difficulté awa ezalaki église bandako ya bato yango wana bozomonaka nde bazobukabuka yango donc erreur eza mutu oyo atekeli bango awa moki oyo nalinga naloba mpe yango wana ngai nazosenga epa leta alandela kaka mutu oyo atekela bango bisika oyo mpona barécupere ye bakangasa ye ozongisela leta merci mingi parce que lelo journal lelo vraiment nayebaki te ye na ozwa cope mais talaka na koleka naye nanga nakuti leta ndenge azobukisa biloko nde nazwi nanga cope tolungola babiloko oyo batia biso ma bamike na biso tozonga na biso palais tokelekisa biso donc journée sida eleki attention bolongo wana Attends, je veux voir tout d'abord de l'autre côté.
Vous êtes où? Non, on va pas aller là. Vous êtes déjà loin à la rivière. Donc, où t'as connoté? Jamais. Il y a une autre engin qui va entrer là d'ici 30-40 minutes. Pourquoi t'as connoté? Ni on veut remarquer traumatisé. Vous avez papier? Non. Vous avez papier, c'est au bout. Oh non, vous avez papier à éduquer. On y va dans ce sens, et puis aux dans le sens. Pourquoi t'as connoté? Oh, les lots à l'état. L'école. Il faut les deux, 5 mètres ou 6 mètres des deux côtés. Il n'y a pas de guette pour nous donner. Ah non, oui, papa, on a une guette. Oui, on a une guette. Nous sommes tous au fond, on va terrasser. Vous avez pas de documents, non? Mais c'est pas comment on a avec la réception. Ranger mucho de la puerta. Vaya, uno de más tonda, ¿no? Vous avez des documents? Bon, en chef le personnel à Zaté, directeur technique à Zaté, le secrétaire on est obligé, nous allons dans mon avion. Nous avons mangé monsieur Zoé, nous avons 5 mètres pour faire le tirage. Nous avons retourné dans la main, nous avons connaissé un peu de façon beaucoup s'améliorer. Nous avons retourné sur la carte, au ticket de façon, manger un kotaka pour dégager la rivière. Normalement, il y a 1 mois, tout le monde a eu des documents. Tout le monde a eu des documents. Il y a 1 mois. Il y a une partie déjà, parce que les gens qui sont au tribunal, ils sont à l'école. Ok. Les prochaines émissions. Vous comprenez? Qui est filmé le même jour. Ah, Togozoa, 5 mètres, 1000 oignons sur Pouya. De l'autre côté, on va prendre. Tout ça, on va casser. Merci. Ah, oh, là, on commence. C'est des affaires de la maille. 5 mètres, 5 mètres. De la maille. na mboka na biso mboka
baninga bakima yo pona solo ya mapeka, solo ya mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komitungisa te pour solution na yo emonani. Société God A ememeli bino crème miracle, produit ya sika et salami na misisa, banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na crème miracle, pesa ntunga oyo ekokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.